Alléluia. Amen. Nzambalo la pambola biso. Amen. Atato ke panganga akoloba no kiso nazo peso ilio koliati eloko ko sala ti. Amen. Mutalobi iyo parce que ibi ke nganga lobaki na mukolo ko sala na kokufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Batulelo bakomi ko batamana na temps où toza na ta ya grâce. Maintenant il y a biso ke na ta ya grâce mbele bomba mité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que tout le monde, même Nathan et la loi, il y avait la vie qui se cachait. Alléluia. Nathan et la grâce, et ça, la loi, moi, que bon, mais une carte. Alléluia. Parce que Nzamba, le baki, la libota, ceux qui vont observer les kamoti na souka, bokobika kati na mo, c'est que dans la loi, il y avait la vie aussi. Alléluia. Alléluia. Mais les gens étaient incapables de kobika, bon, moi, les aïe na kati na mibeko. Et c'est tout le monde malade. Et c'est tout le monde malade. Alléluia. Nous tenons sur le bien que ça la beauté tous en attendant ngolo nzamba bolingi ça toujours. Alléluia. Bien sûr la grâce est là. Mais grâce wana Paul a lobike et ça l'a été objet à continuer à bisoto salamabe. Alléluia. Alléluia. Amen. Nzamba la pambola biso. Amen. Nobia kila likona sa pambola biso. Amen. C'est que mandoché moyen fléchir genou liboso ya loi au roi établir les athées. Alléluia. A préférant garder loi aux Ezra Bango. Alléluia. A préférant garder qui tu es Bango. A préférant garder le lengue na Bango ko sala makamu. Parce que tu as dit que mon yuda est différent na bikolo mususu. Parce que Nzamba a dit que mon yuda est libota mwa mise à part. Amen. Alléluia. C'est que ya koki ko copier le lengue ya libota mususu ya ko sala. Amen. Nzamba lobi na livre ya Jérémie. Alléluia. Que bon observer te makambo sa makana se na moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ité ya boye. Ça passe ya mene bimao. Amen. Alléluia. Zambalo la pambola biso. Amen. Nabia kila likona sa pambola biso. Amen. Wakiko ya na promettre yo mariage. Na promettre yo ba voyage. Na promettre yo ba voiture. L'union soit les apélissa. Alléluia. Et eux, que ça, là, qui a tous eu voyage, a toujours la carte de sécurité. C'est la parole de tous les salés. Eux, que ça, là, que ceux qui ont ballos, a toujours la carte de sécurité. C'est la parole de tous les salés. Parce que moi, si tu as un côté, on n'a pas les Seigneurs à l'enseigner. Alléluia. Vous voyez, on a un mobile, les Seigneurs à la boue, à la boue. Alléluia. Et ceux qui battent le linga aux années, mobile, ils m'ont aussi à la bouzo. Alléluia. On a bassi et belé le lot. Mabala na bamwe beba basi musu bakota pourquoi parce que ayeba ikaka kolamba te. Alors ceux qui batte yo lolenga kolamba tango kokota na ndawa libalo kolambe la mobali basosa malama. Amen. Nzambalo la pambola. Amen. Nzambalo la pambola. Amen. C'est que mutu tango azozo loko nyonso lelo soki topeso ba mbongo mais soko teni malamu te mbongo ale kosala ko morgue. Voilà tant aux oeufs l'église aux apôtres à tout peso place à liboso. Alléluia. Voilà tant aux autres bimos à apôtres à négo tout baya va peso le sac. Alléluia. Mais ceux qui battent yo madame on va toujours regarder toujours humilité. Alléluia. On va toujours humble vis-à-vis à baninga. Atako va peso qui t'a liboso te on préfère vendre na sima. Parce que Jésus le va qui que soko que na fête ya batou pour se précipiter tous à place à liboso. Alléluia. Alléluia. C'est là na sima. Peut-être au moment où mokolo fait à Wolobano, il y a Kaliboso. C'est pour la tombe la bateau, la mise sur la bateau, les Nzambé. Alléluia. Nzambalo la pambola biso. Nambia kila likona sa pambola biso. C'est que loi sengele za la pratique peut sengele tigala lolenge wana. Alléluia. C'est que la loi za na moto mo te sengela contredire yango. Nzamba za iko beta Israël au moment ba za iko tika loi na ye. Alléluia. Nzamba za iko kanga likolo na Israël au moment ba za iko abandonner mibeko na ye. Alléluia. Amen. Nabia kila likona sa pambola biso. Amen. 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 Zambalo la pambola biso. Alléluia. Amen. C'est que soki mutu akei mosika ya mibeko ya Nzambe certainement za Nzambe te. Alléluia. Alléluia. Nazo songa non pour la talisete za na bato belé le bakenda musika. Alléluia. Ya lilo ya Nzambe. Premièrement na kolobaka te na bandeko bazali banda mais na bandeko na biso ya kati. Alléluia. Parce que Bible zo lobaka jugement ya Nzambe ko bana premièrement na ndako. Ibanda te. Alléluia. C'est que Jésus ya Nzambe so ezo bana kati ya ndako. Alléluia. C'est que bato ya ndako sengeli bazala ba vase moko ya honneur. Alléluia. Parce que vase de terre certainement la zone dimate que vous allez utile na misala nyonso.
Alléluia. Mais vaso za ya honneur ya mtu za itine na misala nyonso. Est-ce que tu comprends malin? Est-ce que tu comprends malin? Alors que ça va s'embellir le vaso kende musika ya doctrine ya Nzambe. Alléluia. Ko vaso sala ba kitte musika ya doctrine ya Nzambe. Bazo adorer musika ya doctrine ya Nzambe. Bazo lata ba langage na bango même ya kolobelezo za musika ya doctrine ya Nzambe. Alléluia. Okomona mosambe la zolo ba langage mo na muto ayebi Nzambe te. Alléluia. Mosambe la zo s'habiller d'une manière où le même moto alibanda des fois que tayoka ba soni. Kate. Alléluia. Na kati lisanga na bango to vanda te. C'est que lisanga ya batunyo se mabe o bazo beya liloba ya Nzambe te biso se to za musika lisanga wana. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ça na bato baza pemeni ya kati lisanga wana. Alléluia. Alléluia. Amen. Atunie, on va bato batonga pour ani. Et là sur la vanne on a bamoza peut-être ngomo na gagner bango. Alléluia. On le bi malamu. Mais ceux qui baillent yoka yoki tant masala ki est-ce que yoka di wana. Alléluia. Alléluia. C'est que yomoko komi pesi na kati na ba. Bible lobiete soki mumbai za makasi te azimo soza makasi moi si on a comme maïna vana ye. Amen. Alléluia. Amen. Soki moi si pas za makasi ta zumu bala za makasi mubali wana comme maïna vana ye. Alléluia. C'est que yo soko zo sangana bato baza makasi c'est plus que yo. Alléluia. Bazana makoka kokoto na kati ya isumu na bango. Amen. C'est tout comme malade. Amen. Alléluia. Amen. C'est que ceux qui n'a qu'un sangana parce que frère Paul a lobby na bato bazaki faible nazaki ko talisa comme étant muto baza faible. Na bazaki fort nazaki ko mitesa lokola muto baza fort. Alléluia. Pourquoi? Parce que le frère Paul premièrement il connaissait la doctrine. Il connaissait la parole de l'Éternel. Et quand on a sangné, c'est que Jésus c'est lui-même le guérisseur à Zaki la force à méditer. Mais qui n'est pas la bateau à Zaki malade. Alléluia. Ils ont mal la pambola. Pour qu'il a l'icône à sa pambola. Amen. Mais ceux qui osent comme mettant mouton malade. Ou yo sangani sur la bateau à malade. Mais on a corona que des amoureux. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, voilà, ça qui m'ont semblé à solo. Mais comme si à Zangaka, ça qui n'a pas batonga na bisika moko ça qui solide, alléluia. Entourage, topé écoute et béni ça y est. C'est ça. Alléluia. Lolenga ko luka ko copier batulibanda et bumbi ça y nanzela ya Nzambe. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Bible zo banabiso tous atena l'autre là kobanga ya loi. Alléluia. Parce que ceux qui t'obéissent na moté kobeta biso. Alléluia. Mais to sa nini toye bana ko sa nini ko manifester loi na kati na biso to peut to na obéissance liboso ya loi. C'est que to banga loi te pourquoi? Parce que ceux qui to sa te kobeta biso. Mais tous années na bolimo ya ko pratiquer loi wana. Alléluia. Parce que ça na batulelo bazo boya. Amen. Na kati église ta moye alati malamu. Parce que biso na lati mabe pasteur na sima na mo ko bana ke lolengo lati za malamu te. Alléluia. Abangi. C'est que asali yango te pona respecter liloba ya Nzambe. Masali yango pourquoi? Parce que pasteur azawana. Pourquoi? Parce que serment pas zawana. Alléluia. Bango ba omona moza pamba senga mona pratika yango te. Amen. Alléluia. Amen. Yango na loba Jésus azanzambe mais apambolama. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que basale loko malamba batie na kulusu awa muibi. Parce qu'on a ninga muibi wana. Alléluia. Amen. Aloba mibiki sa pebiki sa biso. Alléluia. Amen. Batebele ba traiter état que ndoki. Va traiter état que Satan. Alléluia. Maintenant le bagaza frère ensemble de saints. Amen. Na ba santu nyoso totato bagaza ndeko na biso. Alléluia. Parce que ya yebaki ke okiko pesa guérison te so yo moko za na guérison te. C'est que ceux qui ont moko bika lilobando ko kiko bikisa biso. Ya mwana frère Paul alobi ke tango zoteya. Alléluia. Prendre garde na mo. Alléluia. Les prêts ko bungisa libota po mi bungisa yo moko. C'est que l'ité aux autres, c'est que l'homme ko biki la mo premièrement, mais libota pe ba bika ya mo. Alléluia.
azwa lokumu. Alléluia. Bikisa biso. Alléluia. Parce que si vous êtes capable de faire un million de